aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante lobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena Évangile comme nini? Bon chic, bon chat. Yoloba. Trop de mensonges. Yoloba. Trop de mensonges. Oh. Oui. Yomugo yembinga mwana lobisata. Ka. Yoloba. Bibi ke mokola suka, mokana impérial. Babi ke ba mokilo ba ko mbala mo ba ko mbala mo lokole toko. Oh. Ba ko mbala même États-Unis lokole toko. Oh. Oui. Même France, même New York ba ko mbala. Canada. Même Canada ba ko linga mo lokole toko ba ko ke mo na moto. Yomugo yembinga mwana lobisata. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours vos amis. Je dis shalom chez vous et bien-aimés dans les Seigneurs. Aussi bonjour et bonsoir très chers fidèles téléspectateurs, vous tous qui aimez le Nazarien TV.com et ceux-là qui aiment bien la parole du Seigneur. Je vous aime aussi de l'amour du Christ parce que Jésus-Christ est notre Seigneur, c'est notre Maître, il est notre tout. C'est lui le tout-puissant, le créateur de l'univers. Et toujours à l'accoutumée, comme à l'accoutumée. Et c'est la princesse de l'éternel, servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, députée quoi. La quatrième émission d'Abino et Table Sainte. Table Sainte, émission pour YouTube, la bassine, l'ensemble, il y a 40 il y a 6 choses importantes, aussi très capital. Mais mon invité spécial du jour, il s'appelle le pasteur Richard Nekese. Et c'est lui mon invité pour me la si je me rakito. Oui, on a bombé le bino si maya et les mamans. Motima ezala kasi loko bapesaka na moto yo mingi ngana nzima napesa na masiya wezali kita moto kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisinga oyo zali. Ok, là nous sommes déjà de retour, comme je disais avant que je suis avec mon invité spécial du jour, c'est le pasteur Richard Nekese, donc je m'en vais déjà dire shalom dans cette émission. Shalom, shalom papa. Shalom, shalom ma soeur Tiffany. Bonne ma Lili, bonne santé-ça bien. Santé-ça très bien en bon Nazambe. Amen, amen. Santé-ça très bien. Et sur le baïké, sur la dayo, Nazambe, pamba makimi na émission le kaki, ou pèse ma maman de la commune. Na pesi ba mono so ngote baso na biso partout na monde entier na pesi ba ngote na bombo na biso. Parce que les choses on allait tous en barrière et pelé hein. On a za barrière parce que mon biso na za moto za ba pesi nga mission na biso za ko éclairer pour bato baso landa biso ozongi sa bato mana nzela nzambe. Alors mutazo onza ba pesi mission kwa kamba bato il faut za na rigueur. So ko za lâche simplement au sauver bato te. Pour nous nzambe mo ba za na rigueur. Merci papa Richard Namungi de l'oncle la type sous Kabib Soubena to le Belatine est allé justice de Dieu pour que justice céleste n'engana la président il y a parlement céleste il y a un pays na to plutôt dans la masolo il y a justice c'est l'air par le paraquet
topé kosambisa topé bosembo topé justice céleste ezalaka elobela ko nini boyaka ngo to ndimalaka ngo ondimelaka ngo to po boyaka nandimelaka ngo c'est Tiffany parce que omoni Bible même Jésus lobela kisi nature osola lobela makambo eza trop spirituel batonge ba comprendre te ya mazo ki makambo ezo monana pour bato ba comprendre makambo ya kolobela alors makambo tozo mona ezalaka elingi mais par rapport makambo ezo monana te ndenge nzambe asali justice ya mokili apesa bato basala justice ya mokili ndenge justice ya nzambe ezali de justice euta mana lola oyo tozomona ezalaka lokola photocopie oyo tozomona eza justice ezali justice ya nzambe na domaine nini oyo ndimelaka ke justice ya nzambe ezali bon justice ya nzambe eza na badomaine nyonso nzambe akojuge mokili na domaine nyonso justice ezali na domaine nyonso makambo nyonso mais oui eza na baekipe balobake ate justice eza te justice ya nini ntango ozoloba justice eza ke moto bakosambisa ye to moto bakosambisa deja bandi deja kosambisama to akosambisamaka bon moto akosambisama parce que nzambe omoni démocratie ebanda mpa na nzambe aza démocrate ndenge asala moto apesa moto liberté atia nzela mibale liboso ya moto mabe na malamu atikela moto choix moto moko asala choix apona soki ambrase kote asala malamu eza ye soki ambrase asala mabe eza kaka ye so nzambe akangi maboko azozelaka mokolo ya jugement dernier nde akorekopase motu na motu akojuge motu na motu selo misala asalaki nzambe atiki motu libre ndenge toza na se na moto ezopema nanu motu na motu asala oyo alingi mais nzambe azozela biso kono bible biki no elenge sepela na bolenge na yo sala nyonso yo olingi sepelisa nzoto na yo mebaki mokolo moko nzambe akobenga na esambiso esambiso eza jugement nzambe akobenga un jour na jugement ezalaka un jour ezalaka un jour nzambe akobenga yo na jugement totala na ndenge olobi ke la nature doit nous enseigner otangeli biso ke nzambe atako justice ya mokili ezali ya nzambe asala yango mpona tala mpe ayebaki ke oyo ezala ekomona na se ye mpe asali yango eza likolo mais tozomona na justice ya mokili ndenge elekanaka moto asali na ye mabe bafandi l'état congolais ayebi te bavocat batondia bajuriste bajuge bayebi na bango bavandi moto abomi moto ayibi moto mais badétecte na bango ye te avai na ye mpe kimia epa nzambe mpe ekozala bon epa nzambe ekozala bon te parce que moto azali oyo alobi ekokana te papa ekokana bi kaka eza image jésus bande kolobela si nati kino bokonza likolo eza loka motu makendeke asali bilanga na ye asali boye moto apesa bato makambo ezomonana mpo bato bacomprendre poso jésus azalaki trop spirituel bato banga basimba makambo aloba te mpo bato bamona makambo eza ya molimo te yaba bisa makambo eza na nature ke abi nature ekoki koenseigner bino te ifaso makambo eza na nature mpo akompare na makambo ezomonana te renaissance nalobeli yango wana donc justice ya mokili ya nzambe ezali nde tomoni nzambe ndenge bato baosala justice ya mokili na justice ya mokili moto akokorompe parce que moto aza limité nga lelo nakokenda bomi motu na kuku motu moko amoni nga te trace eza te mais nzambe oyo aza juste nzambe amonaka meme etongo ekwe na kati ya océan donc nzambe azala na contrôle ya monde parce que bible aza maître ya baesprit nyonso ezala badémon ezala baange nzambe azala na contrôle na bango eloko moko ekochape miso ya nzambe eza te juste mokili eza nango moto asalika moni na kuku abatami na ye bon mokili mpe lokwa bamoni ye te mais oyo nzambe akontrolaka biso tout le temps donc nyonso tomoni mondele asali caméra moto akoki koleka lelo baimage etikala apres bambula bakobimisa filme wana batali me bato bakufa so batie bango tomonake moto ayembaki azalaki musicien me akufa na ye ntango moso asali vete na se mabele ozomona nzambe apesi mondele asalaka caméra mpona kozwa moto baimage sadi nzambe moko aza na bacaméra oyo eleki chaque fois totambolaka mpina biso ezala contrôle natalaka nyonso tosalaka deja la seule chose na ndima malamu komete soki baéchappe na justice ya mokili eke l'état congolais to mpe justice congolaise ekoki te kokanga yo na moyibi oyibi obatami obomi mutu obatami mais nzambe akokanga yo nzambe akokanga parce que nzambe nde aza kolo mokili oyo nyonso nzambe nde asalamo parce que asalaki mokili nyonso aveke lelo likolo ezali lobi asali mabe lelo kuna asali banzete nzambe moto asala mokili alors mokili nyonso na asa contrôle na nzambe eloko moko echapaka nzambe ezali papa tika tobetaka masolo ya justice céleste tobalanisa okanga ndenge olobikela nature dans enseigne nde mpasi ngani esimbi ngai makasi noki okolobakela nature efo koenseigne biso justice na biso nazolandaka ndenge justice na biso ezala mpo bato mosusu bayokaka justice céleste ayebaka te ndenge nini ekozalelela azomokaka ke ndenge ezalaka ndenge mpe kozalela kuna ngapi nayebaka te mais papa niekese otalisa biso ngo mpena na kosolo tomonaka motu mosusu basambisaka ye bakosambisa etaleka ye basambisa elokwa bakosambisa Tiffany ndenge bakosambisa Perry na nsima ya kamera kuna ndenge bakosambisa motu x
bapesaka bango mwa bafaleur balokumu moko boye babengaka yango na bosani bapesaka bango mwa honneur bapesaka bango mwa honneur moko boye eki bakosambisa ete admettons soki neti président ya parlement asali likambo bakosambisa ete kaka boye na loyenge est-ce que pas nkolo mpe bokaboli wana ekozala bapaster bokozala na esika na bino propre po bakosambisa bino bandimi mpe na esika na bango bapagano mpe na esika na bango ekozala ndenge nini juste nzambe kozala mpenza bongo te nde bato bakokanisaki batia bato catégorie boye epa nzambe motu tu aza ndenge moko parce que ntango nzambe meke faisons l'homme à notre image moto asami kaka na image ya nzambe donc moto aza kaka ndenge nzambe image ya nzambe eza kuna te ko moto aza catégorie ya pasteur oyo aza ministre bajugement eza ndenge mosusu oyo aza honorable non motu nyonso mpe nzambe aza ndenge moko aza ndenge parce que moto azaka na esprit aza na âme aza na corps mais esprit ya motu ekesani te esprit ezaka na ndenge moko bakotala bamapangu te nkolo bakotala mapangu aza nango te bavaleur balokumu nyonso banda kopesa na se wana eza makambo eza na se ntango tokokufa moto akosamba nzambe akotia bato nyonso na catégorie moko bao basalaki mabe akondane bango basalaki malamu asauve bango eza teke bacatégorie bakokabola te parce que naze répété ke non moto nyonso devant nzambe aza ndenge moko moto nyonso devant nzambe aza ndenge moko mais tozomona yango awa corruption ekoma bato baleli justice ya mokili oyo corruption ekoma siko bato balinga bayeba est ce que la justice céleste mpe tokango meme bavigueur babango rien nga na kocorrompre nga na kokota lola wana na corruption na loyenge na ye to na ndenge bon cette fin na koyebisa oke non moni nzoto toza na mwa bomoto eza donc nzoto oki kocorrompre yango ozomona okosepela moto moko epa ye opesi faveur okorompre nzoto eza nzoto eza korompi déjà taki adana ayebi basumu kaka na nzoto eza korompi mpo bakorompre yango eza facilement mais moto akoki kokorompre makambo nzambe nana akorompre nzambe opie combien mpo mokili nzambe moto asala mbongo or argent ezalaka nzambe yo kopesa nini nana koyena apesa nzambe nini mpo vike nyonso tozomona biso ozoutilize nzambe moto asala siko moto asala mokili biloko nyonso okorompre nini na justice na nzambe corruption ekozala te nzambe aza le seul juste juge bakojige akopesa mutu na mutu selon misala na ye mais papa totia nano makambo mwa justice céleste ekoya nkolo yesu awa biso bapase bokomi ka enlèvement malgré bokolobela mpe mingi te mais mwa moko moko bokolobela nango enlèvement ezoya yesu azozonga yesu azoya aoya osani kosambisa to kozwa to ndenge azoya osani bon première chose ntango yesu azoya nano azoya mpo asambisa mwa bato te selon bible azoya kosambisa bato te yesu aza no pour enlever église enlèvement église ntema motu mo ekitike bayana bango osambisa te te jugement koya na ntango parce que bible epesi baprogramme et tout donc soko ndimani kolo omonaka nzambe aza na baprogramme ene atrasa déjà ntango azoya koya oyo eza premier tour eza po amonana mpona enlèvement église ntango tozokende enlèvement église bible eke tokenda no fete kokutana na mobali na biso ya libala parce que biso toza nde église eza lelo eza fiancé ya yesu masiya donc yesu soki akozala fiancé ne mokolo ekozala mama mokolo tokosefete tomonaka non oyaki na famille mwasi papier so facture osala prédote osali dot nde tokenda sikoyo na fete na kati ya sale tolue tozomela nde yesu azozwa mwasi na ye ya libala mwasi na ye ezali église ya kolo vraie église nazolobela eza église locale te armée de soki boye te le dent de dieu non wana église wana te tozolobela sikoyo église ya corps du christ okola kozwa po babiki biso toforme corps du christ yo oza loboko naza lokolo okuna za minu okuna za makolo to former corps moko corps du Christ nde okola ba kozwa eza ta ko église kingandi la mère de Dieu boya wa tebino molongo non église wana te parce que l'église aka église biso sala nzamba so esprit to sala mais na kati ya corps eza deux églises l'église locale ezali église corps du Christ ezali nde okola zwa ngo ta okola kozwa ngo sikoyo bakei na likolo na mipepe pendant 7 ans tokota lola te na tawana toza babike toza na mipepe wana badroit ya nzambe balwa nzambe naye abongisa mokili na ye toke 7 ans na mpepe tosepeli kolia na yesu tokomona mpena tokosimba na maboko tokolia tokomela pendant 7 ans après 7 ans tokozonga susu na se na moko tokozonga susu tosali mila bapo bato bajuste babike tokozalaka toujours avec le seigneur partout kola kozala tokozala ozolanda ntango enlèvement kosalema nde po lelo tomota eza mokusi mpona émission mais la temps wana sikoyo babike des olivier bakozonga na sa mokili mais bakozonga na banation te bakozonga na Israël kola kotala ke peuple asala bango alliance parce que Israël ezalaka peuple eli ya nzambe oyo nzambe apona na monde ati lokola lelo baza nano aveugle mpona biso banation toprofite na lobiko oyo malgré banation bazososola te na nation ekomi distraction donc babike le salut vient de Dieu sali otaki nde na bayuda
sali otaki na banation te banation nzambe asali kaka eza nzambe ya mawa akangi na loporto deba bato peuple ya konaki mpona atourne vers banation ke to profite na lobiko wana mais na ntango alingi kosalama la grâce ya nzambe mpe elongwe sikoyo nzambe akozonga uniquement na israel place bible ikakomisa des olivier ekozala moïse na eli bakokita uniquement na israel mpona koteya peuple bakomaki nzela na ntango nzambe akofungola miso na bango bakomprendre ke moto bakoyaka moto bakomaka jésus christ ye nde aza mpona lobiko na bango bakosala 3 ans et demi ya koprêche na ntango siko banation ekoya kosala guerre na israel nde kola kotika nano mosi na ye na likolo aye kobundela bango koyeba kobundela peuple na ye après ça tokokita so na se awa tokosala na mokili pendant 1000 ans na jésus christ ozolanda wana nano bamutu asambi te eloko moko mpe esalami te nayebisa solo parce que mokanda apocalypse ezoklere biso makambo nyonso oyo nzambe bayaki makambo oyo tokotantone yango apesaki apôtre jean révélation selon na mokanda apocalypse atalisa biso ntina ndenge tokokota lola na makambo ekoleka nyonso eza na mokanda apocalypse sikoyo justice yango ya nzambe obino bapaster boyembaka ekobanda ngonga ni omuntu mosusu amoni bamoni lobiko donc ndenge ozala na sala nanga mpo kona koyanika kozwa akosambisa ninga te oyo bino kolobaka ke kona kosambisa azolakisa yo ekozala na ngonga nini ekozala ntango sikoyo toye 1000 ans lisusu na se awa me biso eglise tozaka na kolo lokola aza mobali na biso ya libala après 1000 ans nde na ntango na sikoyo jugement ekoya jugement dernier nde bato nyonso bakufa mpona bakomisa bango bao bakufaki na mai ezindaki na mai akufi lelo bakobima oyo bakataki ekingo akobima mutu mo babombai na ndenge ya cascade akobima nde kolo sikoyo jugement dernier ekoya wana nzambe sikoyo akosambisa mutu na mutu selo misala na yeke non wana eza mpona komettre fe na makambo nyonso ntango ajuge mokili esili lokola moto atiaki trouble na mokili mpo babiki ennemi na biso le diable le satan le serpent sien bible ezobenga ye na ntango bakobimba kokanga ye bakotie na prison na moto ya lifelo tozozela na bato bakoyaki kondimela kolo oyo baantichrist bato bamonaki loba nzambe eza pamba mpona bango makambo mokili eleki nde ntango bakotia bango na moto jugement dernier esalami nzambe abi akosala lola ya sika parce que lolo oyo eza lelo cette fani bible eleki eza deya suye pourquoi otuna na eza suye parce que diable abandaki révolte rébellion kuna na lola lola meme ekoma suye monde eza suye bible bike mokolo suka na mokanda impere babike mokili bakoembala yango bakoambala yango lokola etoko bakoambala même états-unis lokola etoko même france même new york bakoambala même canada bakolinga yango lokola etoko bakoki yango na moto la babike sikoyo na mokanda apocalypse chapitre 21 babike nouvelle ciel nde kokita sikoyo lola ya sika likolo ya sika place osiko bayengebeli bakovanda mpo na libela c'est-à-dire makambo se kozasu te babi epi éternel nde kobandela sikoyo wana papa richard makambo mpena bolinga olobela ngo te bon tolobela ngo te parce que lelo église ekomi nango évangile ya bon chic bon jean yaka bokolia yaka boke na poto yaka bokobala yaka bokobota donc évangile ekomi nango ya bon chic bon jean ya kolia malamu ya kolata malamu donc évangile bakobosani Richard pardon bondimbisa na kati te évangile ekomi nini bon chic bon jean Merci beaucoup, Pasteur Richard. Merci. Pasteur Richard, tout le monde a la justice. Barotia, Moutoumoko, juge moi la katikati. A combien de mois j'étais cas Yoloba. Tout le monde a mis ensemble dans l'état. N'importe pas les papa Richard Sosamba. Bon, kosamba penza kosamba pena ngana samba na gravité juste que bon moi makambo kami kiko za lettre ba souci à tout qui répondre moi makambo za tam sur la famille on a responsable peut-être na kutaki bana ngana bana voisin ba bundi voisin na za na maîtrise fundi ba la police na bala na obligé na koma maman na ba sala na mona nde ba sala on ni cette famille on ni bilo plus à la symbolique on ni un homme spirituel akopena makambo na spirituel so tana ba juste mokili au moins ki ba magistrat ki ba avocat bala ta bilamba noir bâtiment de moi pembia. OK. Bon, il est aussi venu. Moi les autres symboliser trop de mensonges. Oui, moi pembia un peu de vérité, vérité za kamuke. Depuis là on faut ta kana otala spirituellement, ngata ka makamu terre à terre. Na disna makamu spirituellement likambo zo kena ndengeni, likambo za ndengeni. Trop de mensonges. Trop de mensonges. Un peu de vérité batia kana moi katia. Donc vérité za kamuke. Parce que j'avoue que ma belle elle lanza ma micro ya ba makambo za réalité, ba tamoni ba ko contredire ngate. Naza un homme est pasteur mon spirituel. Trop de mensonges. Peu de vérité. Oui oui oui. Pour moi que makambo na kaka, au moins ba to yo sa mundu abomi mundu par exemple. Au moins ba fokane ba défendre. Mon client n'a pas liberté, client n'a pas raison. Au moins, on doit défendre mon tunnage à raison. Mais là, aucun agisseur n'a pas raison. So, quoi,
ce qui olongi et puis cette Tiffany nana qui samba devant Zambarongo parce que mokanda Apocalypse chapitre 19 verset 13 et puis que tant okola koya ba mona ikola lati et la mbala ezinga makina makila ba biki na kata ba kuma ko mona ke lubanzam donc na mpendele ba kumili lubanzam et puis pourquoi parce que ay ko sambi sa mokili nana ko samba ba parole la longue lokola biki ya biki atinda kili lo bongo biki saki avec au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même si on a la samba de bali lubana to wa ki na samba na zo rezo luba ko bima moko je suis loin de Dieu lokuta kindoki kindumba kimoyibi nyonso ko za déjà écrit donc moi c'est justifié ko za la raison mita la lokola miroir ozo mona ngamba na koyi mais je suis loin de Dieu ndeko ba samba na Nzambe merci beaucoup mais papa Richard to mona mo community ba fundio na social ba benga mo ba OPJ a obenga mutali boso na pembeni muninga lokate zala mo kuna alobi loba ndenge za kininga betina lokuta ndenge kosa na ba OPJ yo moko yebinga mwana no bizata osisi bima ba bengi pe mususu yaka yebe na tuna linga azwa raison abeti pe ndenge za kiwana justice céleste et terrestre bon là ici ba benga côté moko ba confrontation ba confronter binosko bolo ba mama bitu yo to sambi to mona joro yo bo sambi bo ba lo tutanza kolosko le sika wana akubenga yo muto abomaka yo muto alongolisa kwa bazebe atie opeme na yo pe muto longola kwa bazebe batio opeme liloba tenga na longola kwa bazebe pona boye pona basi pona ni okay yo kene na opema na za mo ke Pierre bombela ngai bon yo pe yaka tenga ezaki na ndenge na ngate ye muto ndakola na ngai to lingana kina chaka ezebe yo za sko bo zonga mble bale kola balo se koza bongo papa Richard et aux abons de la justice dans Nzambe ka Bible ba clairement que non kola koza ba parti ba tia ba on a droit déjà Nzambe classé déjà marmonos oh ba oza ba tumsu ba tia ba on a droit ba oza sobi ba mwana ba to ba na gauche ba obika la monte akamati ba parti ya ba ya tia na on a droit bon ya été ba oza na gauche déjà Nzambe a séparé déjà ta besoin là déjà besoin na délit et ba biso continue na mulongo à gauche ma va plein ta besoin ko na droite ni c'est que on a jamais parti to to za ba parti na ba même ba luso ba taba luso ba nano ko pesa ba kuna ba ngoka alors ba parti ba kolo ebiki ba oza na on a droite déjà ba za sur makambo ebile ko zamba te parce que ba ba si ba biki mais ba to ba samba ba to ba to se ba zamba te ba to zo tia kutu na moi ba sala ko contraire ozo ba passer ba lukaka ba mbongo ba ngwa lukaka mabonza non nzamba pesi biso mission cette famille biso za no ba jeune elle ngana bongo le motema na kina jeune depuis 90 na kina jeune et le plan nzoto senga kino c'est là nzoto mais c'est beau c'est plus nzoto na ki moins de 20 ans mais nzamba bengi biso okiwe ko sakana mais et mon nzamba bengi ça pamba te na alexi bu jeunesse na ngati na baji na komi na ngati na kolo donc nzamba bengi biso pamba te soki to mona ke lo côté jugement de les akité ngana ba osambela te mais te dit que mutu ba osambisa mokilo lokola kaka condamna ki satan ba dette satan ba no so kina lifelo ya moni sikoyo ba monde no so duka ba satan so duka ba atoni sa lifelo nzamba ko atoni sa lola ya mo aponi na kala nzamba mona ke nzamba ti ba serviteur na ye mais nzamba so parce que esprit ko teke ba no ba dalevi esprit que là ti so to peut se manifester c'est dire molimo fa contre la kata nzoto nda bani ko sambisana nde molimo bibeke no pousser na kata molimo nzambe ke ba to ba na ba nzambe nde molimo so te contre la ba serviteur ba apôtre ba prophète ba docteur ba pasteur ba na ba nzambe nde molimo pe contre na ka satan to mona ba loge ba sorcier ba to kili pona ba séduire muki ba tout ça fait ka satan ndenge za ko mais papa Richard mon avocat auprès du père azapa avocat na bango Yesu Masia mosala osala mukolani zalani ya kote la pe po yo bi ba avocat ba kote la balata noir so Yesu alatani bon Yesu na tana mo Yesu tana ko ya mo ni tango makilesi masenza tango grâce ndeto zana osiko tango mudasali sumu lelo lobe a reconnaître na sali mabe aye kufuka masengi nzambe bolimbisi makilesi mase petoli parce que tanza malinga agir makilesi lo banana parce que mawanza bezana mais tango nzamba ko nzamba zana déface face B A ya nzambe eza Dieu d'amour mais face B ya nzambe eza nzambe akanda ozomona nzamba zana déface ndo sombi kasa to mo ki face A ki face B nzamba za bongo face A de bato mona le face A ka buli nzamba ba ko ndeke nzamba zana face B nzamba akanda aboma mokili ya tango no na mai pour ma be akimini wapi mokili no lelo aboma mokili ya Sodome na moto wapi bango lelo sadi babiki makambo ko makina tango ya Noé na tango ya Sodome ngo ikoma na tango na yebo ba biki ya oboma isu mokili na mai te na moto pe susute mais ça bon na moto bon siko jugement za kuna parce que moto dozo ya kuja libera koleka parce que batona ta bakufaki na nzoto na moto soki ba banga nzambe do ngwasuka ba komona nzambe mais moto dozo la libera ki babiki boto ki na moto kuna libera siko nana kunimaza na moto
Ça tu vas même pour la chaleur. Ce qui même ndalali mulungula zate na kokate. Chaleur les gens sont mal à l'aise pour ngezate. Si ko monte à faire na kokam. Ça la desperation ça maman la mara. Ça la desperation que lambi na cuisine. Na mo besoin moi ba serviette ko simba nzungu. Si ko simba nzungu ka boy. Pendant 5 minutes et une monte simba kana maboko. Autant dire ça passe au bois nzungu na. Si ko monte à faire les années. Suma comme na ba zuma mari wana na mona kana nous sommes utiliser pas moi. Mais ba signer kango te ba signer to kuta na ka kuna na bato bazo signer parce que baza ba ignora. Bazo kamaka ba mona makambo za ba histoire. Makambo ba muso ba ngino so kufi esili jugement exact so kufi suka mokila mwana. Mais bato ba kufa déjà. Bato na ndeko le musui o basaki histoire na Lazare. Makambo ya kutana na mwaza ki riche awa. Metanga kufa akeko mona Lazare azana tolo Abraham. Azomona ka osenga meba boke leso ya pambo. Babino biso tunda bino rapport les assurances comme place aux habités. Abi menatiki bande on a musu kuna batika les 5. Ce qui moi ils allaient Abraham tinda ta Lazare. Akele ko bisa mo que non. Ah ba mbasa la rete. Ngala za kirishi na sema ah nazo mona lope la moto. Alors réponse Abraham ezali ne. Bazali na basakoli kuna masi. Ce qui bayoki ba monter ba on peut ya place aux habités. Ça veut dire ba tu pas comprendre que makambo zolo bezate que toujours on a ndenge na biso. Makambo nzambe biso yebaki ya mobete. Mais ngolo nzambe ko abengi biso pour te éclairer peuple. Batala ba age na biso. Bata te passe nzambe keso ki nene. Nzambe abengi biso pour na to sauver ba. Parce que nzambe au travail kana basali na. Nzambe mokolo mota okitaka ti chemise na pantalon na chaussure, aleka na plateau ati ya ba jamais. Akolata ka ba. Mais parce que Richard ezana ba bazo lukana no justice ya nzambe sala na sebanda awo. Atako yana na to masuka mais justice bana. Maman mo bazo lela ba ibembo. Ba escroquer mbo. Ba zwi ba mbongo na ye. Ba bomeli e batu. Ba se azolela na katobe papa mo kazolela. Abi nzambe sala justice. Est-ce que nzambe peut avant aya ou sa justice internationale? A hospital na ba justice ala ndela mama ibio lipa. Ba bomeli o mwana. Nzambe ba kota mo. Nzambe ba kota mo. Oh oui. Mais parce que justice ma justice va déjà na cerveau. Au moins que mutu mo boye. Au skoka mutu mo peut-être mutaki par exemple, mutaki que non bon préparer voyage, c'est là ba démarche à voyage. Yo melier mo wana. Mais avant tout monde l'église ba toizo makambo simba sunte. Ba tout musu baza na ba bateka ba mapamu na ndenya mabe. Ateki le plan ba para na esa ba para ba. Ba para ba suka ba policier ba ye ko benga na ba ko ba mani banda le plan musete maki. Wana esa zipi avec na photo. Mais justice de la demande na photo. Ba tout musu komona ko kena mboka mutu fandi pendant 25 ans na mukandade. Okimaka oza stabilité. Au moins que ça justice la non déjà. Parce que ba non na c'est déjà. Ya mona mutu ta mona ba faire malédiction. Justice de banaka ko la na mutu na c'est. Okule ozaka pour mettre fin ba condamner ba tiena kata prison ezaka affaire. Mais eko bandiro de na c'est. To moni mutu akona ba blocage. Osala ba faire na moninga omela mbongo. Okima na mbongo kenda na ya éviter. Mais justice ko landa au moins vous na mbongo mais lelo za maboko pam et ça va tout passer au maki bazana ba États-Unis mais bazo lelo to sambela pour ba tuna ngala passe biso toujours bientôt comme kuna que vine za kuna mais muta za kuna zo lelo déjà passe zo monter ça contraire mais zo lelo passe pour nani parce que ba kuna so comme na poto nous c'est bien vous a bien vous lia bien vous lata bien vous ça nous se organiser facilement mais ba nous pas kuna ba nous pas na fait va bien pour nani ba justice dans Zambie landa ba déjà pas mal biso ba zo mona et ça déjà la justice dans Zambie c'est ça la justice dans Zambie. Merci beaucoup, papa Richard Nekeseto Komiko Kita. Oh, ils ont juste kaka et bandeli pour le la justice parce que Richard a kanginga pandi et c'est moi bien. Mais question na ya suka pasteur Richard na ba chrétien oh bazo ke ko kangomi sambisa afunda muninga bafundana na justice terrestre okolo la bango nini par rapport à un message autopéciné. Bon, encore le problème est que mon seul ensemble, mon ensemble, na mon seul ensemble, puis bébé sur une ça ressemble à des babas chicha mon kiliote. Ce qui est au sein de ma bé, n'a pas besoin de la justice ensemble. Parce que au moins la justice à mon kiliote c'est différent. N'a pas besoin de ma coquille collée d'ailleurs. Donc que tout ça, mais on a la tort, on a raison. Mais n'a pas encore on peut payer au communateur, on a combien raison. Paye pas longue, n'a pas son même prison. La justice à mon kiliote. N'a pas foutu la justice à mon kiliote, va condamner, va tuer la prison, va condamner 10 ans. Mais on appelle la relation supérieure. Mais peut intervenir quand on s'est une année de mission. Mais si on a fini la justice dans Zambie, on va intervenir pour la posade. Nous avons finir mieux pour la justice dans Moki. Mais pour biso dans Zambie, tout ce qui est la justice céleste, c'est pas Zambie, parce que Zambie n'a qu'à casser. Merci dans l'épisode de Koya de relever la justice céleste et quitter li ba bagan. Est-ce que Nzambe ba kota makambo ba bagan? Toi,
babeta ngo kara lo baza bango yanga te etani bango babunda na kapuna. Est-ce que justice à Nzambe yo muto boya kondimela Yesu Masiya deuxième partie na biso to kolobela yango wana papa Richard ozala prêt na kozala prêt ta Nzambe akotika biso na bomoi na kozala toujours prêt on va y aller sur ça bon ta ke musena Nzambe azala prêt musena Nzambe azala ba militaire so ba kobenge ya to ke bitumba azala ya prêt parce que Nzambe sa pesa biso molimo na ye a pesa biso inspiration ta ke toza débat pepe to kozala Nzambe pesa biso kama ba wona yo mutolo bakake anga chrétien te akipe makamna bino Nzambe tala makamna bino ngala na chrétien te mais yeba moke egoyeba na so Nzambe beta makamno kala egoyeba na miso egoya papa na sengi numéro na téléphone bon numéro na téléphone eza plus 243 998 48 78 07 plus 243 998 48 78 07. Merci, nous sommes arrivés à la fin. C'était la justice céleste. Mais oui, il y a la justice céleste. Dans le cas, il y a milliers, il y a Babakan. Comment Nzambe akata kamakambo ya bato yo baniko banga été baboya ko yamba Yesu mwana na ye. Comment est-ce que atamolala bango restez branchés sur le 3W Nazaréen. Si ça a été glorifié tout simplement le Seigneur, le maître de l'univers, le roi de gloire. Et ceux qui ont été veuillez nous excuser, pardonner beaucoup de biso, la sujection de la bino et Tokolanda, parce qu'ils n'ont pas la princesse de l'éternel, la présidente de tout, la présidente du Parlement céleste. Je vous aime beaucoup. Ciao. Azamwana motote boa kosangai abongwani pete boa wangana Nzambe alona